na ye azoswanisa ye, mobali na ye azofinga ye, mobali na ye aza pe na infidélité. Ndeko mwasi akomi kose rapprocher na copain na ye ya kala. Bakomi kose rapprocher na sens ni basololaka telefone, babenganaka chaque jour, liboso ezalaki maloba ya nzambe, liboso ezalaki ndenge nini bana, liboso ezalaki courage, maloba wana échanger. Bakomi kozonga sa bapense ya kala. Soki nabalaki yo, me naza bien. Soki obalaki ngai, me ero naza malamu. Nazo regrete bana na boti na mobali na nga te. Me soki nabotaki bana o na yo, ndenge nazala malamu. Pona nini otikaki ngai na kende. Copain na yabe eza foti na ngai te. Eza foti ya camarade na nga. Nga na yebaki kaka yo zaki mwasi ya camarade na nga. Yango nga na kokaki kokomi so mwasi na ngai te. Ndeko mwasi abi se fo nga tikala kozala mwasi ya camarade no te. Soki tembe to benga camarade na yo. Ndeko mobali wana aboye abilo tika wana eza makambo ya bana mike. Bakomi kosolola. Garçon wana akomi kosolola na ndeko mwasi. Mokolo elekaka te babenganaka. Soki babengani te bakokoma na message. Ata banaye kosolola makambo ya lipa, ata ndo solola makambo ya njungu, basuka kaka soki nabalaki yo, soki ozalaki na nga. Mwana mobali wana pe sika kenda nanu pe azwa mwasi te. Aza na mosala ya bien, aza na ndako ya bien. Mais le seul problème, le seul démol, aza leki mwana mwasi wana il y a 2 ans ou 3 ans. Aza na 37 ans, je crois. Ndeko wana expliqué. Ndeko wana aza na 40 ans. Ndeko mwasi aza na 40 ans. Le seul problème aza nango yango wana. Mwasi akomi siko kosula, akomi kolinga copain na ye ya kala koleka mobali na ye ya ndako.